touti na yo mosika na bave na retraite koluka ye na jeune priere na bolongo na se zela ya pake zela veme to tonga batongi ye mais tango bazotonga ye déjà lokola anesthésie silaki passe leki makasi ne ayeko sala ke na ye moko kati na ye ayoki akufi. Alors tango akufi sur place so esprit na ye et bimi na couloir ya salle d'eau tango bimi eti na salle d'attente c'est sika ngala zalaki batu musu bazalaki ngala zengi na fin na kiti nazo prier wa pe to ko bi à 20h bana 8h ti ba 20h nazo sambela mais tango aya komi wana atali ngai amoni siko ngana nazo lela nzoka na sima nango bonda tene et bande ko luka ndenge ni bakoko déstabiliser nga pe ba déstabiliser ministère nanga nzoka ti ba docteur bande ko bima la salle d'eau musu bande ko tika tiki blouson akei bande ko kima. Alors na zongi na kikuta déjà examen ba sala ba kanga déjà examen biopsie ya na patte. Alors tant que ba pesinga papier na zongi na ke na pas docteur na hôpital la tali na pesi docteur depuis docteur a fongola ki enveloppe azotala na mo docteur ba note examen mis docteur wana babi akuta na ba tu pas maté aza gynécologue aza professeur aza mo kondi babi ye penza akuta na ba tu pas maté mais yo oyena ngabi no na ina kabo ba tininga bia lokwa médecin de o atindi yo ça va kene ndena ke ayo tikanza mapambola yo. Alors tango et comme bongo eko comme vendredi na zu carte de visite na ebisi na bino na carte de visite oyo na kena kuta na moto wana adresse ezaki na ville na pesa adresse wana te na eko ke na ville to na komi na koti na moni le pont ba tonga kitoko na moni ba tia porteur ya munene ba voiture ba jeep pa kitoko libanda na bi est-ce que ça moto na zalaka nde na moni mutu moko alati noir malati mer rouge na koti na moni salle moko climatisée ndeko salle moko climatisée na kuti bat nesu balati propre mais là quand mi sanga balata ndenge moko balati ba veste ba tie ba mer rouge aux esco au tie makila lokola caché lokola signature apprenti. Alors tant au tiango ne CV na yo et kota so koti ba benga yo na liste ta ba bengo OK kota na labo ba tu nesu ba kota na labo bazo sala bango bana mibali mais bazo limbisa pour la terme bazo coucher bango lokola na ciment bazo pesa mongo suka $20,000. Pourquoi poser motasika soki o wumeli o koma lokola bango o koma na mongo po koma na bozwebele mbongo batie $20,000 ngaza posa 20,000 te ngaza na posa 50,000 abisa bi normalement oza motasika zero o passer na makambo nyoso nde na bisa bi no aussi matepo naza na posa 50,000 na mona kenena ko zonga vendredi nzoka vendredi za culte ya bango de 100 culte makila o ba mela makila et puis o ba kushaka mibali bo ba benga le showbiz. Mwana motote boa kusangai abongwa ni pete boa wangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko kuma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien Pamboli uyemona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta toko kesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Il est sans pareil, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. La princesse de l'Éternel, chez vous, dans vos maisons, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Toujours à mon poste, comme dit Habakkuk, pour vous servir. Parce que si nous vous servons, nous servons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, omniprésent, omnipotent, omniscient. Encore une fois de plus, que la paix règne dans vos maisons, partout où vous nous regardez en ce moment, dans cette émission témoignage, dont nous recevons un invité spécial sur ce plateau spécial. Il s'appelle le pasteur Guillaume. Donc, beaucoup Messananaye, un témoignage édifiant, vraiment profond de la part de notre roi Jésus-Christ. Là, avant toute chose, j'aimerais me réjouir ensemble avec vous, bien sûr, à travers ces cantiques que nous balance la régie, qui se tient par la main de Alain Kiakala Yves Bolofa. Aussi, je vois, il s'appelle Diego Musique,
Diego Mbouyi, derrière la caméra. Nous vont nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi Jésus-Christ qui reviendra bientôt, pour le plaisir de nos mamans. À toutes nos mamans, donc la princesse vous aime beaucoup. Ma pendo yangu na ba mama yote. Iko na panda, iko na ko augmenter sana. Suivez ces cantiques et on se retrouve tout juste après. Allez, Katela, Yambaloya daba pastel bakokata. Allez, Katela, Yambaloya daba ministre bakokata. Okay, Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Tana ye bana bazo ya mbanga babisinga no mama depuis akoyaki wumeli azoluka benga yo akokate lokwa bana bazamiki siko esalike natali na kekuta tima konamie mama ne pe mopanzi mama lobarate AVC toujours alobarate alobaraka mokolo mwana na ye atikala bolombo esalike natali na tunya bi papa ndi azana zo yo comme na mona ote lobo mona ngati ko makile sopani na kuti makila ndako mobile abisinga papa na mona yote ne pesa comprendre so makila ebandi ko sila nzoto moto e bomaka pe ba sens mususu le ndazana miso bana mona suste na nzoto bo akoka susu ko telemate azoko ko tambola te alors alali na moni bno na ebengi taxi to koti na kata taxi to ko hôpital to ko hôpital to ken hôpital oyo ba programme ki opération to ko hôpital mususu o bazaki na banque du sang ta na combien hôpital ba tele babi makile za na 4 grammes o 4 grammes moto akoki ko vivre te moto akozala te gloire à Dieu malgré nyonso malgré bitumba Zambé abandé ko battre peu ko protéger babi singa babi makila eza na 4 grammes faut ba sala transfusion mais aussi 5 sachets alors boluka 5 sachets moko 35 000 quand nous avons faut ba sala ye transfusion siko ce que c'était to banda premier sachet deuxième ti to comme na 5e luka moyen o ko pesa bon ne bandi ko sala transfusion bazongi se makila alors tant bazongi se makila et que ça na makila ba ko zongi se ay ko koma bien ay bisa ay papa siko na bandi ko mona na moni bien en tout cas na zanga pena makila na nzoto nde na bina na ken hôpital na bureau docteur na bi docteur est-ce que moi je libérer biso docteur bisinga bina ko libérer bino bongote soki na yebi origine ya makila te pourquoi et ce qui makila bima mais docteur bisinga na kangi bino lobi bozalawa to ba akote échographie to yeba mais to vandi lobi nango ba kotie échographie tant à côté échographie batali médecin a confirmé abike eza myome faut pas intervenir rien il faut pas intervenir faut amener ba totalement amener ba kisa makila et que ça là que to ko intervenir bien et puis ba komelinga ba kisi nyonso o fallait na somba
na bandi ko luka mbongo na bandi ko tamba na luka mbongo monde à ténèbres bazo pour ça fait bazo ko empêcher afin que na zo mbongo te na bandi ko beta ba porte partout mais le kola na bandi ko sambela nzambe ne ko comprendre ça ba tumso tambola na nzela zo loba loba mama biso la buma to so moni muto loba loba na nzela obi papa za na problème mutu nzoka problème za ba problème wa kutani nango ndezo sala ke na nzela zo loba loba e moko vanda zo loba loba nde na ko comprendre na koma ki na tambola na nzela na bitumbele ki makasi monde tele bazo lukanga mais loko na sepela nango na tika ki nzambe te na tika ko sambela te na zo prier na zo mata ba ngomba na zo pesa ba séminaire après jour intervention chirurgicale et koki ba ba kotisi na salle d'op ta ba kotisi na salle d'op à côté qui na 8h ba kotisi na salle d'op ba bandi ko ba pasolier ta ba pasolier ba tali na kati ba moni miomte ba bandi ko luka ba tali miomezate mais sikoyo ba zu ba tongiye mais tant ba tonga docteur mo zala ki wana azaki pe chrétien docteur wana bandi ko sambela ba ki kati na ye ba bisi atala ye na se abasi donc na ba soins intimes abando sala nda je la motala monique makile zo bimakaka ayebisi ba docteur mso bino na mona za na problème na se mais ba docteur ba tele ba non aza problème na utérus n'est pas un problème alors mbala moko ba bi ke awa na hôpital na biso impossible mais le col a déjà te passé là qui moi tout ça là transfert exact to tonga ba tongi mais tango bazo tonga déjà le col a anesthésié silaki passe l'équipe makasi ne ayeko sala ke na ye moko kati na ye ayoki akufi. Alors, tant que je suis sur place, son esprit na ye, et puis na couloir, il y a salle d'eau, tant que je suis dans la salle d'attente, c'est ce que je suis dans la salle d'attente, je suis dans la salle d'attente, je suis prier. Moi, je suis à 20h, à 8h, si à 20h, je suis samedi, mais tant que je suis à Talingaï, à Monisiko, je suis là. Ne pas se comprendre que l'esprit se dit dans l'esprit a quoi comme on a la force aussi mailloté. Bato musubi wa kufa esprit tena nota omona yo maza force aussi moté pas za makasa ozo na nzoto te donc esprit na yebini mais kuna ba doté ba tel déjà ba biga kufi alors et ça dit que aya moninga na zolela nzoka na ndolela te na mande ko intercéder comment muta koti na kati awumeli bato nyoso ba ko motalanga ndi na zo sambela mais yeta matalinga a moninga na olela ayoki mawa azongi mba na salle d'eau tanga zonga moni nzoto na koti na kati nzoto na ye amingani ndi tanga zongi ba doté ba gange alamuki ne ba yo benga na campus ba docteur ba yo ya na pokwa wana ba docteur ya gynécologue ba yo na pokwa ba ko sala ye intervention ba tuninga boy ba bi est-ce que moyen zali e boboti ba na communauté boti ba na misato ba bi est-ce que moyen ezali to kata utérus na bi est-ce que soko kata utérus orbika ba bi singa oui akobika bovana na ye nzoka na simalango bomba ténèbres et bande ko luka ndenge ni bakoko déstabiliser nga pe ba déstabiliser ministère nanga yango mona nzambo azola nangai mona nzambo azola na nebisa yo kotika nzambe te kanga na nzambe linga nzambe na vina yo kobo ya nzambe te alors ta bakati ya utérus normalement ba ye na ye ba bimisi la salle d'op ta ba bimisi anesthésie lokola esilaki déjà azo reconnaître makamba ba tie wana ba tunu son hôpital ba beti maboko na tu ba beti maboko pourquoi nzoka ti ba docteur ba ndeko bima la salle d'op musu bande ko tika tiki blouson aki bande ko kima na ko comprendre que docteur pas comme na suka docteur pas le maso teli kamo ko compliqué mo na kimi na ye ya no te mutu mo yesu masi akima batute yesu masi azakana batuti na suka docteur ko kima yo docteur lo ko compliqué donc ba docteur ba bima la salle d'op o bazaki hôpital à Saint-Gabriel na terminus ba docteur bazo bima okima mais docteur oyo atikala kezaki docteur médecin directeur kolo hôpital yenda tikala kina ba minga mais tant ba bimisi utérus babisa normalement utérus ya kamunene ben o bimi le kola noyau ya avocat na mo baminga na nso bimi bazo lemba décourager babi po nini boyelo ko boyko mana nzuta mutu nda siko loko na bima kamante na tel na bi gloire à Dieu loko le loko bande ko tumise ya ngonde bimi mais bazu musuna ngo bakati yango bazu ndambo bachelinga na kati ya bokal batiango formol bakati pes bakataki bakati na reste tikala kinyo sombale ba isinga bi okesala examen au Kenya babenga ngo examen biopsie anapat bato balona nga baebi examen biopsie basala ngo examen ya $200 so côté ici examen lelo et bima après 2 mois réponse babisa que c'est la biopsie na tu vas monner botie après 2 mois musune be bato ba be baté pour te tiango formal nde na ko zwa musuni wana na ye to bandi ko fana na biso to so fana na ye azongeli vie na normal alors zongeli vie normal et celle qui na ko bisina bi mama nzamba sunginga malgré azongi kuna tazongi pana yango blesse ngina loba na kati hôpital
azongi fallait libérer ndesi ko sali ke na bisa maman lokwa nzamba se biso grâce aux enquêtes hôpital awa na moni to luka moyen to zonga sukuna te parce que na limité to luka ndako kana terminer ça lokwa pansement bando ya awa nzamba suinga na zanga mbongo moko to luka na abi papa so luka ndako na terminer pour mes até mais maman na ngai azanga te na ndako wana fo ozwa maman na nga to vana na po mutema na ngeza la rokita moi ça uti na passe opération moi ça uti na problème maman na azala wana moi na tike zate na oki abi pour mes até maman ozala wana na bundi to zinda tanto obima na hôpital ayi maman na ndako to manda vanda na terminus to koti na ndako balokipe moi bazui maman to pesi maman chambre moko maman zo vana biso to vana nyoso na sala pona bolingo la ni mwasi et puis pour na yeba ki ke azana bituma makasi bitumo so la tikiye lelo akoyi ko kweya nde tozo continuer ko sambela alors esali ke pota na ye ezongi normal mais muko mususu to vandi abisi papa na comprendre na zoka lokwa libumulanga na zoka mikusa mais lokwa mbuma mo biminga na mbuma bimi sundeni mbuma mo bimuke esali tofina tango ko sala pi esali ke atoboli yango ba pi bimi esali musu bimi aw mbuma mo bandi ko kola to bandi ko kola na bino photo zonga na hôpital to kene ko tourner na hôpital qu'est-ce qui ne va pas tant que na hôpital médecin lokwa ba yebaki ba bombaki na bango yana ba muninga malamu ezaka Yesu muninga malamu ezaka Yesu ba médecin lokwa ba bombaki ba yebaki ba bombi ba bino eza ba singo to tongaki fo eza musu tika na kati mais loko les opola et obima nango na tuni obima ye ba komele ba kisi ba antibiotique po ezikisa ba nina mais ba yebaki na bango makamni ne zawa ndeta na monde bandi ko évoluer na bino non na zongi mba na bina zonga après 3 mois na bina zonga na kende zo examen ba bisenga 2 mois mais nga c'est déjà 3 mois alors na zongi na kikuta déjà examen ba sala ba kanga déjà examen biopsie ya na pat alors tant na ke ba pesinga papier na zongi na ngona ke na pas docteur na hôpital la tal na pesi docteur depuis docteur a fongola ki enveloppe azotala na mo docteur ba note examen mis docteur ba ngolela na tuni qu'est-ce qui ne va pas docteur bi non promesse até bokende na c'est un transfert na campus place bokende ndé monto za mieux placé docteur moko landela bino pona makambo na tuni docteur na bi promesse até bi non ça va aller docteur a bisinga bongo alors et ko sala alobino ça va alobina nga ça va na comprendre pourquoi docteur est là ndé na ko kende to ko kena campus wana mama zaka na ndako na biso to kena campus to komi na campus batinga luka gynécologue docteur wana babi akuta na batu pa mate aza gynécologue aza professeur aza mokondi babi ye penza akuta na batu pa mate mais yo oyena nga bino na ina kabo ye batinga bia lokwa médecin de o atindi yo ça va kende ndé na ke médecin batu docteur wana yamanga la bureau tango yambinga akoti mwasi tango to sololi atali papier abisi na bino to kena na labo nde abengi adjoint na ye docteur mususu ba koli déjà ba yiko kende to kena labo ba bisinga somba gamba koti na kata ya labo tango bazo bima nde bandi ko silika babi koma bato ba ko tonga nzoto mutu boye lokwa bazo tonga na bango ballon comment ba ko tonga nzoto mutu ko chambre non basala boete na moni mbamo docteur titulaire alobi na bisi adjoint na bino o s'occuper na makambo mais batina nga pana lokola asokoli maboko abisi abi o s'occuper na makambo yo po makambo yo vraiment moi na landango penza naza makambo so sala nde médecin adjoint a koti na kati ya bureau na mona campus abengi ba médecin ba komaki ata 20 ba koti ba bandi o sola pona papier ngasko ngana to vandi banda atuninga ba umeli bo pona bino ba zozo solution o za campus hôpital la monene c'est que solution ezali alors ti ba zo sola na kati bazo sola na bango bazo sola mokete ba yo benganga ba bisinga papa yaka tana ye eloko liboso batuna na do sala kwapi na isi on a ça que pas été na mo sala nzambe na sala kaka nzambe babi bien sûr est-ce que vous avez un passeport na bi non na za na passeport na ngai expire déjà na sur na passeport te babi oui ndenge zala au faut au sala passeport makasi pour moi si na bo voyager na ye bo kene babi to kene babi singa pourquoi babi non azala problème ko ya cancer mais cancer c'est un cancer utérus, matrice. Cancer en haut est cancer tout à premier niveau. Tout à cancer à deuxième niveau, tout à troisième niveau, tout à quatrième niveau. Mais niveau où il y a un niveau sous que c'est quatrième niveau. Alors cancer wana faut que l'on ait un peu de libanda. Pour la libanda de baluka ba traiter. Sokité a ou melate a okufa. Même si docteur m'a dit est-ce que moi ils soki na ko pesa yo ba délai au ça une semaine na Kinshasa. Na Congo au ça une semaine. Faut que na libanda
to bokende ba ko traiter alors akoma bien na bibongo awa traitement za tabisinga o ba ke sala ba benga radiothérapie a paradiso ezakate ezaka kala na Brazzaville mais na Brazzaville longola ngo e koma na Cameroun radiothérapie e koma na Brésil radiothérapie e koma na Inde na Afrique du Sud na habité mais radiothérapie pas na biso na Congo ezate biso tuza awa na chimiothérapie na bi gloire à Dieu chimiothérapie ezani na bisinga chimiothérapie eza ba ko pesa traitement mais souki ya mutu e ko kata na ye akoma lokola koko akoma lokola mutu à 3e âge mais après traitement souki avant de na akozonga na ye mais radiothérapie ezakani radiothérapie ba ko bombarder na laser ba ko bombarder ba zone nyonso ya kati ba bombarder na laser afin que cancer a progressé te wanza libanda biso na komoto na chimiothérapie ba ko pesa traitement ko kondisa suka mutu e katana et puis soki anticorps za makasi ego akufa alors esenga azala makasi siko na chimiothérapie on a par séance ya $1000 par séance de chimiothérapie eza $1000 alors ndenge za wana faut basala ba séance pendant 6 mois alors ekosala que chimiothérapie nde ekosala ebikisa mais soka biki na chimiothérapie délai nango eza après 10 ans faut malade zonga après 10 ans chimiothérapie faut malade zonga yala ensemble la nazo déclarer maladie nyonso eza incurable na vie na yo na ndako na liboto ne kota au nom de Jésus ozo bakaka amen zamba kangola ye na maladie nyonso incurable au nom de Jésus ndeko na ngabisa mutu moko permettre la maladie musu de kota na vie na yo nde balobi ke babi chimiothérapie ekosala ke suki mutu nyonso okatana mais suki après 10 ans so bokomi na 9 ans préparer déjà ke akufa après 10 ans 10e année maladie ekozonga nde na bisi docteur na bi bon est-ce que tokoki kobanda ba séance ya chimiothérapie après to luka mbongo po akene libanda docteur ayebisinga promesse ate nzoka baluka ba se débarrasser nanga mais tant nazo bima babisinga bifo ba sala le schéma ngo ezo soki 3 heures 2 heures du temps schéma ba sala linga ba bifo sono ba kisio ba kisi ba komelinga mais tant na bimi na sim papier nazo lela muto malade atuninga bi olela po anini na bisi na bi non nazo lela makamba yebisinga mais nzamba yebisinga eloko ezate yebisinga bi papa soki na kokufa promesse ate batela bana nga na libota nanga la famille nanga ba komate batela bana nga na bisa bi okufa te alors tant que zobima nzoka parmi bande ko na 20 zaki na ndeko moko azaki na alandinga asi mon frère azaki mulaya asi mon frère nangi na edo na makambo na yoki na oki mama makasi mais nangi na edeyo alors tant na yoki on a sepe makasi na bi ndeko alinga edengai alinga edenga na nini gloire à Dieu nzoka ko eda bande ko luka a edenga apesinga carte de visite abiyaka vendredi et au monde adresse une suzana soko yeto ko solola et puis na ko edeyo alors et sali ke tozongi na ndako na fukami na ndo sambela nzambe na bengi grande sœur na ye oyalandi tangwaye na expliquer makambo ya bando live singa pasteur eza un problème te obalaki mwasi oyo luka former papa la former maman telema gangela bonabi est impossible na ko ganga so bitumba ezali na kima la prière na ngina bisa mutu moko yo mutu bunda bituma nzoto ko bunda nzoto te kima na prière kima la lo sambo nzambe ayibindeni autorité kana yo tika nzamba pambola yo alors tango et comme bongo ko comme vendredi na zu carte de visite na ibisi na bino na carte de visite oyo na kena kuta na mutu wana adresse ezaki na ville na pesa adresse wana te na iko ke na ville to na komi na koti na moni le pombo batonga kitoko na moni batia portail ya munene ba voiture ba jeep kitoko libanda na bi est-ce que ça mutu wana zalaka nde na moni mutu moko alati noir malati nez rouge na zu na pesa carte de visite na bi carte de visite oyo mutu munda pesa na tali abi oui na ebi ay besoin na rendez-vous na bi oui ne ayo kotsanga mais place kotsanga na koti na moni salle moko climatisée ndeko salle moko climatisée na kuti bat nyonso balati propre mais là quand misanga balata ndenge moko balati ba veste ba tie ba nez rouge na kuti bato bazali côté bazaki 12 à 18 personnes bazalaki na ngambo boye mais bazali côté balati ndemo te na bango bao bazaki bo bavanda ba kiti ba tie ba baladeur so na mo bato musu bazobima na salle moko lokola labo so ba bimi musu ba koti ne ba pesinga CV babi on rempli ba kombo nyonso CV na yo on rempli après mais bon ba nini osala et lokola na kamwaki to na simbi papier CV na tali na moni batie triangle renversé pyramide renversée et puis na moni batie signe ya pharmacie ozala ka nyoka alingi na liboka na moni batie me pandi na bin nzambe oyo science occulte na bandi ko intercéder na katsanga mais na tuni bandi ko expliquer ngai
ne ko expliquer na biboy abi batunyo so ba ya sika na English ba benga ba newcomer donc comme to sika oye nouveau oye oza sika ba ozasibo osali CV na CV na oza signature ba kozwa ba tobola yo na musapiro ko la muto sa coup de pes malaria ba tobolio ozesko otie makila lokola caché lokola signature apprenti alors tango chango ne CV na yo ezekota so ekoti ba benga yo na liste ta ba bengo okekota na labo batunyo so ba kota na labo bazo sala bango bana mibali me bazo limbisa pour la terre bazo coucher bango lokola na ciment ba coucher bango na ciment alors so ba coucher na ciment bazo pesa mongo suka $20,000 pourquoi poser motasika soki oyumeli okoma lokola bango okoma na mongo po okoma na bozwebele alors tant ba expliquer na bango place ezaki na mandolela na bisi nzambe la bisi kona koti nzambe kangolanga ndekona bitumba na zaki na wana kati ya famille wana na bitumba ona kutela ngona na bisi nzambe kangolanga na bengi moto azalaki na porte watemaki na ndenga kati na expliquer na bino mbongo batie $20,000 ngaza posa 20,000 te ngaza na posa 50,000 abisi na bino normalement oza mutasika zera o passer na makambo nyoso nde na bisi na bino e aussi matepo na zana posa 50,000 na mona kenena ko zonga vendredi na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 à katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas un bon vraiment mingité. Mais nazo chez la bino mon tio naza nango na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais ngo bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé comme bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent de Paul. Bon numéro de téléphone vous en montez déjà vous en nango on a 3 numéros pour Paris vous en un numéro pour la Suisse vous en un numéro pour la Suède. Non Nazareta nous allons la Congo Sili Julia ngana kangisa kia fufu Ya modé yo bandika na fufu. Oui pour la Nazareta dans un système mbimbi na mbongo shingo bon ok vous allez Silio Sarita qui dit sérieux. nzoka vandezali culte ya bango de sang culte ya makila o bamela makila et puis o bakushaka mibali bo babenga lokwa showbiz bakusha mibali na sima afin que bazwa ba chance ya mibali batikela bango basemasa mabe nzoka monde ya ténèbre force kindoki ya famille ezotinda toujours po baluka badestabilize nga esika nazalaki na bandi osambela nzambe ya kati ya motema ntango osambela nzambe na biso na bi 50,000 ayebisi na papa lokola ezoinsiste tia kaka apente ya makila comme ça soko ye vendredi nde bakoluka moyen baluka bapesa yo mbongo wana après okoluka banomata
Il y a même ça mutumo ko lula ka besoin so bon la te. Besoin mosusu so bon les a besoin te. Besoin za oyo sanango. Comment ngoti ka makambo salaka. Comment ngoti ka nzambe à cause de richesse. Tika nzambe pa mo lomo zola nanga. Mais tango na moni makambo. Ndena bandiko sambe na bisi na okia bisi nga bibi makasi. Comme ça oya azuki senga carte de visite. Mais tango na zokele na nzela. Na bisi nzambe na bina ko kota science te. Mabona ki nzembe mo bande matangai. Na bandiko mbato bandana yokala. Kwalo nanga. Papa nanga Yesu touti na yo mosika na bave na ba retraite koluka ye na ba jeune priere mabolongo na se zela ya pake zela vene kembo na yo zambe nanga kembo na yo zambe nanga osali ya minye zamba giome bosungi nanga erike nanga kembo na yo zambe nanga bolingo na yo etindi ngai nagumamela yo natombola yo nayibise yo misala na yo bolingo malamu oyo tikakanga te tika nzambe mpo bango tozola nanga ndeko nabimi nazolela mbona nazalaki na nazwi moto nazolela moto tuninga papa ozolela nini nabina kuta na nzambe adelivrenga na inabisa mutu moko oyo monde a science occulte solingo kota koza mbongo kotika yesu masiya te kangama yesu masiya ndeko metango nazozonga ndako nakomi na nzela na bombela nzambe mamo nakomi liboso ya ndako esika tobande kofanda nakuti bana libanda baolela metango bana baolela ngai kati na bi kati mtamusu mwa bango akufi tamusu problème nzoka na nzela nazorezola bino lokola mbongo moto elakaki nga rendez-vous esimbi te kandi nazokenda nzela nazalaki na tv moko eutai matadi tv wana bakabelaka ngo na matadi ezalaki tv monene tv wana banda kute ba $1500 alo ezalaki na ezalaki tv moko ezalaki ya 60 pouces ebande kobomba mémoire nyonso donc sotali filme ebombi mémoire ndeko moko ayaka bisi ngai papa est ce que nango mpeso 1200 na boyaka mais ntango nazonga nzela nabi non nakoma soki nakomi na mekana kobenga ndeko wana ata aza na $500 asimba tv wana na bana non traitement mwasi mais ntango nazonga namoni bana baolela nakoti na ndako bana bayebisinga bi papa kokota na ndako te nabi nini bayebisinga babi koko na bango mama ya mwasi autaki na chambre babitide ezalaka bazwaka ye babimisaka ye na veranda omona lie na pokwa so basokoli bakoti na chambre basokoli ye nde bakozwa ye bazongisi na chambre mais mokolo lokola monde atene babeke kuna échoué nzoka bazolandanga partout alors abimi na chambre moko bana mama otala dessin animé mais ntango azobima akomi penepene na tv na salon akomi déséquilibré loko osimba eza te ata koyakami tv wuta moya otya na mire ezalaki te mpo ezalaki monene tv sika ezalaki elongola mesa tv panzani tant tv panzani sur place bana babimi bambi kolela ntango akomi na ndako bamo nzambe ayebisinga to bana bayebisinga nzambe ayebisinga kote na chambre banda koglorifie nga oyo mokolo babongisa babetanga na avc biloko nazalaki na maboko ndeko kwei sana yebaka biloko elongwenga na maboko yamoni bato mosusu avanda na tongo na pokwa mobo akuta na avc mande kobela te nzoka monde atele bozoluka ndenge ya kodestabilize ye nangi nabisa motu mo témoignage eza molai tokokontinue tika nzambe apambola motu ozolanda biso tika nzambe apambola motu oza édifie tika nzambe apambola yo nzambe akangola alors tala moni tv pasuki nde la koti na chambre nabandi kosambela nzambe ayebisinga bi je suis avec toi nayebisa motu mo ata baproblème elekeli yo ata pasi elekeli yo nzambe azaka absente nzambe aza na yo nayebisa motu mo olingo tika nzambe olingo lemba vie de prière olingo lemba nzela ya nzambe aolekisa place wana mpo azoprépare yo nzambe azolekisa na nzela wana mpo azoprépare na gloire moko yango nayebisa motu moko nzambe apakisa mai ya misu na yo ndeko natikaki kosambela te natikaki kobondela nzambe te tika nzambe apambola moto ozolanda biso tika nzambe akangola yo moto na baproblème maladi elati nzoto na yo maladi oyo evandi na nzoto na yo nzambe yesu masiya
akoki kokangola ba problème oyo elekelo na motu likolo kindeko ya famille oyo ebalela famille okotela na mwasi obala mobali okotela ndeko nzambe akoki kokangola yo na 2 minutes na 3 minutes nzambe akoki kokangola yo. Merci beaucoup, nous sommes vraiment bénis. Moi particulièrement, je suis vraiment, donc je ne sais pas comment je peux dire, donc, je suis noyé, donc comment je peux avancer avec des questions parce que ça m'a emballé ces témoignages. Jésus-Christ, voilà pourquoi la Bible me dit que le malheur attend souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Donc aujourd'hui c'est un témoignage, mais hier Ezakiel Loromutazo vivrait des canards parcours. Voilà pourquoi tu as tout intérêt de prier le Seigneur. Nous avons tout intérêt de prier Dieu parce que ce qui nous attend demain après-demain et Wikanzambe. Tu es ici, tu es parfois innocent, tu ne sais pas. Voilà pourquoi avant de donner la parole à l'homme de Dieu, ou bien je peux donner, en disant avant de donner, il nous a relaté l'histoire Moko, un serviteur de Dieu. Azekana moi anika Moko, il y a moi aussi. Alors, Yesu kaina matanga apesaka bandi malindi soka na mutazobela ndeko kangama na Yesu ndeko kotika Yesu te. Alors c'était ça message na bana nzambe soki alendi sabango. Et un jour moi anika moko azakina ya mwasi akufi. Alors bandi mpe ba yeba komi wana bandi ko lendi se bakuti parce que pata kangi ko lela bino na lela te. Le quoi bateau na te arabango bazawa na kangana kolela. Alors bandimba bande kolendi sai papa bazongi seleka ba même message ya pesaka bazo transférer papa oyebi ke nzamba tikiote kangama na nzambe bazo lendi sa papa. Enfin papa kolela tellement kanga kiango et mati akokita beti maboko gangi bobi kolela kati ndenge zalaka abeti kama maboko abinkolo so ozo continue ça ba sel no boy ozanga bango. Vraiment, regarde comment Moutazo, que non, je ne sais pas, demain, ça sera quoi, après quoi la TV, qu'est-ce qui s'est passé, mais regarde comment Nzambazo traversé Moussa Linaye, comment Nzambazo traversé Moana Naye, mais Ata et Télémi, Ata le Maramoto, Yasuka. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Amen. Je ne sais quoi demander, mot de la fin. Ok, mot de la fin ezali bandeko so balandi biso soki nzambe asimbio o loki biso bengi biso tozana équipe mumba prière otoko aider na prière tam suba problème elekeli makasi tam suma kambo komi vina komi na suka okobenga biso na plus 243 85 88 17 579 na bandeli plus 243 85 88 17 579 waneza numéro nanga pasteur Guillaume na équipe mumba oyo to mesana ko matabangomba ndeko soki bitumbo na longango eza par rapport ya ko sambela bat ba otchola yo o matangomba e anyos bat ba otchola yo o lingi ko gêner mingi ndeko gêner na tina yango na ngabisa mutu moko na makambo polo ngango eza ka prière o eza chaîne na biso to so continuer témoignage oyo ka deuxième partie ezali troisième épisode ezali quatrième épisode ezali pour émission zakatan cinquième épisode ezali okoyo kamala mzala branché na chaîne kara oyo kokene musika te nzambe akozanga te kopambola yo tika nzambe apambola mabota na bino na bande su obenga biso na plus 243 85 88 17 579 on les numéro na WhatsApp soko bengi tozana équipe mobba toko aider yo na prière tika nzambe apambola équipe mobimba oyo basel musala oyo afin que sango bala moke musika et puis nzambe apambola mama na biso Tiffany na musala nzambe oazo sala nzamba pambole ake musika et puis nzambe apesa longue vie na kombo ya Yesu Masia le sako mokonje ciao na ya bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 à katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas un bon vraiment mingité. Mais nazo chez la bino
moi mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to biloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya produits alimentaires. Ah! Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Caritas qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ale